Ma mission TV, le miroir du monde. Le jour où le corps de Papa Étienne Tshisekedi sera au Congo, qu'il y ait une forte mobilisation. Nous demandons à tout le parti politique, à toutes les forces vives de la nation, à tout le mouvement de la société civile, que nous puissions aller en masse à l'aéroport. Et lorsque nous allons arriver là-bas, c'est pour applaudir, car ce sera jour vœu, jour victoire. Étienne Tshisekedi nous a donné la victoire. La victoire, le pouvoir est retourné entre le mains du peuple. Nous avons mobilisé Bandeko Nyonso. Mokolo nzoto Papa Étienne Tshisekedi kokoma wana Congo. Tango kaka tokomona avion wana baluki na likolo. Il faut biso nyonso to bima na banzungu na biso na ba mifiniko soki banini na maboko na biso ko beta kaka maboko ko banda mokolo ebembe wana koya tanga za ko kita na avion ebe ko rezo kita na avion kino mokolo to kende ko tena ndako na ye ya suka to beta kaka maboko to sala na esengo parce que atikeli biso lelo na ebisi bino dorénavant toko banda suko kende zo ka pouvoir na mindo kité ya boya ki yango makambo etali organisation ya Kondo Étienne Tshisekedi to monaki mokonzi mboka tanga utaki na mikili ya libanda tango ayaki yambo akende meme na ndako na ya musala alekaki nanu ko kende kotala se rendre compte na état ya évolution ya makambo mais toza vraiment koliki ke makambo yo surtout par rapport ya organisation eza ko kende malam et puis toza ko senga maintenant na comité ya organisation wana batendre un peu maboko de façon que mokolo Étienne Tshisekedi ya gozo parce que ezali réussite ya batonyoso voilà ezali réussite ya batonyoso batendre un peu maboko na batonyoso tout ezala même biso mouvement citoyen on n'a même pas besoin que batendre biso maboko ou pas mais biso déjà to bandi yango par rapport au yali Étienne Tshisekedi. Nous en appelons au président de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabond, au secrétaire général de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya, au président national de l'UNC, à tout le mouvement citoyen de mobiliser des gens à la base pour que ce jour-là, qu'on puisse applaudir Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Ça ne sera pas un deuil. Pourquoi? Parce qu'un héros national, on ne le pleure jamais. On ne peut pas pleurer Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Nous devons l'acclamer de vive voix et nous devons l'acheminer avec honneur, avec toute dignité due à son rang. Ma mission TV, le miroir du monde. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. Au Nyosobolanda Biso na Ma Mission TV, chaîne à référence, na kati République démocratique du Congo. Toujours to mesana ko larsabino ba actualité ndenge na ndenge. Pozoleka na kati ya mboka na biso donc à RDC, donc partout dans le monde au ba lova vraiment mboka na bango. Lelo Martin Engi vitesse affichée sur la Likambo, naza na 10e mairie donc na siège ya UDPS biso tout au monde le peuple d'abord ndenge Papa Étienne Tshisekedi alobaki le peuple d'abord. Alors nazana mouvement donc citoyen donc avocat du peuple au bozomona na simana biso banderole oyo ya Papa Étienne Tshisekedi donc na 10e mairie. Lelo vraiment Torobeta li solo ya arrivé ya corps ya Étienne Tshisekedi oh vraiment asala ki trop na mboka na biso ensemble na bandeko na biso ya mouvement citoyen donc avocat du peuple torosola lelo tozana 10e mairie lui mettez pour éclaircir vraiment bino nyonso comment makambango ekoleka ndenge nini et puis ekoya ndenge nini na kati ya République démocratique du Congo pona nzoto ya Papa Étienne Tshisekedi oyo akufi pendant temps ebele atiki biso donc toza vraiment na bandeko ya mouvement citoyen donc avocat du peuple mbote mwana mboka Mbote ndeko na ngai Nalingi on se présenter d'abord na batutu ba landayo partout dans le monde au batalo na Ma Mission TV et que Martin Engi vitesse affichée na yambio na mouvement citoyen netolobaka avocat du peuple on se présenter après to kota makamsus. Merci beaucoup ndeko pona koyamba biso aboye ngai kombo na ngai ndeko bose kota Fulgence nazali bongo moko ya ba kambi ya avocat du peuple to bengi yango mouvement citoyen voilà. Topesi pe bato nyonso bazalo na biso na moment oyo mbote mingi voilà un peu.
Alors, Batutu Baolanda biso na se opesi bango mbote atoza na siège ya UDPS donc na 10e mairie tomoni pe bino boye kocha ba banderole ya avocat du peuple ya mouvement citoyen na ligne éclairci biso est-ce que eza parti politique ou bien boza alliance moko bosangani entre bino na UDPS ou bien comment d'abord pour te continuer. Merci beaucoup ndeko motuna na yo tuni ya motuna moko na benga ngo ya songi songi. Alors na kobanda ko yanola yo boye. Biso tozali avocat du peuple. Tozali bongo mouvement citoyen, tozali bongo parti politique té. Tozali parti politique té, tozali nde mouvement citoyen. Voilà ndeko na ko répondre nano na motuna wana. Alors, papa Etienne Tshisekedi vraiment a vu Tembele, bana kufa kiti lelo na mboka na biso, ko ekoya lobi, ekoya lelo, ekosalabwe. Na ebite par rapport ya organisation ezandenge ni potomoni bino, avocat du peuple, mouvement citoyen boye a pona ko préparer déjà pona corps ya papa Etienne Tshisekedi. Na lingi vraiment éclairci tout par rapport ya corps na ndenge organisation ndenge kozala. Merci beaucoup. Ndeko na lingi d'abord to expliquer na no avocat du peuple zali nini. Et puis avocat du peuple euti wapi. Peto komi na miniti oyo wapi makambo etali bongo bokundami ya nzoto ya mokonzi za kobenga bongo Etienne Tshisekedi o azalaki bongo mobundi ya solo ya liboso ya peuple congolais pona peuple congolais. Avocat du peuple ezali bongo mouvement citoyen ezali parti politique te et botami penza mingi na kotalaka lit tope combat politique oyo Etienne Tshisekedi abundaki pona mboka. Etienne Tshisekedi abundaki abandaki ko bunda kaka pona ye moko te, abandaki ko bunda pona Congo et puis pona bien-être ya population. Okotala même tanga azali ko bunda bitumba na ye moko banda asangajaki na opposition, azalaki na ko bunda ye moko. Tanga comprendre que population azalaki na maturité politique te. Ye abandaki ko bunda na ye moko à un moment donné. Tanga moni que population oyo ye abandaki ko enseigner ba mécanisme nini ya ko pouvoir. A comprendre qui ndet ce que d'ailleurs globate les lois population à comprendre ndet bisaki biso prenez-vous en charge et yambo même akufa lobaki les peuples d'abord ezali lokwatike sur le projet de société ezali ko sangisa les ba population nyoso tout ya Congo. Alors papa Etienne Tshisekedi lokola azalaki bongo moko ya moto ya bundelaki démocratie na mboka na biso bitumba na ye lelo ba jeune to intérioriser yango to comprendre tolobite tata oyo asalaki mosala ya makasi pona population pona nini te na sima ya liwa na ye tokende kobetela ye maboko. Etienne Tshisekedi biso mouvement citoyen tolobi boye na kozonga ya nzoto na ye papa mama ndeko belenge tolela te. Etienne Tshisekedi atikali biso héritage ya démocratie pona mbala liboso tomona na Congo tokende kozwa pouvoir de manière to participer en fait to assister na passation à pouvoir de manière civilisée ya banda ko prôner non violence et tout. Alors tolobi boye na ba valeur nyoso ya banda ko incarner entre autres non violence peuple d'abord ezaki projet soutenir comme qui aussi ba valeur ya banda ko prôner plus tobi lelo lokola biso to intérioriser loko wana il faut to relayer message comment ko honorer mutandengo wana bakundaka ye bongo te ndakundaka ndenge nini sikoyo po batebele pe balembi na bango lisolo ya nzoto ya mowe Etienne Tshisekedi lelo lobi pe président Félix a commis président mboka o tozoye baté tomoni kuna déjà na mozolo na bazo tongela et pourtant président Félix Tshisekedi avant comme président de la République balobaki barokunde a na 10e mairie mais tomoni lelo comme président et comme sous maramba 10e te et comme sous maramba soki ya kinkole na ebito ko éclairci tout par rapport ya makambo na nyoso ya mona répondre na motuna na wana tikanga na ebisona nuke Etienne Tshisekedi azali lelo patrimoine ya Congo. Etienne Tshisekedi azali patrimoine ya Congo akomi ya azali pona motonyo surtout ndeko na ngai lito Etienne Tshisekedi asalaki soki to bito résumé ngo na ba place ya proposaki a ainsi de suite et ko zaloka za ko to comprendre vraiment sens ya bitumba na été bitumba Etienne Tshisekedi ezalaki d'abord peuple à comprendre le rôle ngai lelo na bandeko nyoso tout oyo bazali na kati ya mouvement du peuple na peuple congolais ba comprendre ndeko na ngai ebemba Etienne Tshisekedi soki eza ko umela na etangela yo ndeko na ngai okotala na monde oyo mobimba ba héros oyo banda kokufa ya
ya biso ya Congo Etienne Tshisekedi azali un mystère mon frère. Alobaki prenez-vous en charge le peuple d'abord et puis parmi les valeurs vous prenez non-violence. Et puis alobaki il faut population a pouvoir de manière civilisée et puis pacifique. Ndelo to assister. Etienne Tshisekedi akufi nano kutu toke na maponamité. Mbala liboso to mona ebembe boyi bakundango. Et boyi bakundango jusqu'à ce que pouvoir ekoye pas peuple. Parce que bolingo ezaki te koyoka nezalaki te ngo matate bande ko salama eya ou bien yate na mboka na biso. Ngai ndeko ngai na bengi to bengi Etienne Tshisekedi de mystère. Mystère nangana yo tanga kufaki to ebaki te ke lobby nani bakokunda esoki mwana mboka Félix Tshisekedi a eu pouvoir de manière pacifique. To ebaki yango te. Mais zalaki preuve hein to pe ba symbole eza ko lakisa vraiment Etienne Tshisekedi azalaki lumière na kati ya Congo par rapport ya démocratie. Nano esalema te na monde moto akufi pe bembe boye kundama. Et même kundama kaka soki tango pouvoir epesami de manière pacifique. Le salami na Congo. Kaka na Congo. Alors merci vraiment donc avocat du peuple donc un mouvement citoyen batunyo so ba Hollanda yo pour éclaircir batusiko ba organisation topé ba marambutu pour corps ea ba lela yango ba déposer yango na mausolée et kozala ndenge nini ya Etienne Tshisekedi o batunyo so bazo c'est là arrivé nango ea na kati ya République démocratique du Congo pour kuna déjà misala ya mausolée déjà et commis na suka. Yambona répondre na motuna na wana na lina bisa bana Congo na message ya biso avocat du peuple ezali ke moto asali makambo ndengo wana waza ko représenter mystère moko boye na kombo Etienne Tshisekedi biso tolobi moto moko ta okende na titidi ya kolela Etienne Tshisekedi moto ta kolela ye biso tokozala wana toza ko mobiliser bandeko nyonso mokolo nzoto papa Etienne Tshisekedi ko koma wana Congo tango kaka tokomona vie wana baluki na likolo. Il faut biso nyonso to bima na banzungu na biso na ba mifiniko soki banini na maboko na biso ko beta kaka maboko ko banda mokolo ebembe wana ko ya tanga za ko kita na avion ebe ko rezo kita na avion kino mokolo to kende ko tena ndako na ye ya suka to beta kaka maboko to zala na esengo parce que atikeli biso lelo na ebisi bino dorénavant to ko banda suko kende zo ka pouvoir na mindo kité ya boya ki yango faut to beta maboko. Alors, pour nous kozonga na motuna na yo, makambo etali organisation ya Kondo Etienne Tshisekedi. To monaki mokonzi mboka tanga utaki na mikili ya libanda. Tango ayaki yambo akende meme na ndako na ya musala alekaki nanu ko kende kotala se rendre compte na état ya évolution ya makambo. Mais toza vraiment koliki yake makambo yo surtout par rapport ya organisation eza ko kende malam. Et puis toza ko senga maintenant na comité ya organisation wana batendre un peu maboko de façon que mokolo Etienne Tshisekedi akozo parce que ezali réussite ya batonyonso. Voilà. Ezali réussite ya batonyonso batendre un peu maboko na batonyonso tout et ça la même biso mouvement citoyen on n'a même pas besoin que batendre biso maboko ou pas mais biso déjà to bandi yango par rapport ya lite Etienne Tshisekedi. Alors merci vraiment donc avocat du peuple mouvement citoyen déjà ba bandi déjà ba démarche pour na préparer nzoto ya mowe o biso tutoyebi docteur Etienne Tshisekedi o vraiment a sali trop na mboka na biso po peuple congolais population nyonso donc ba sepelande ndekolobi ba beta ba maboko ba beta ba nzungu pour kalater déjà ma mission TV tozo lancer bino déjà makamnyo se komi prêt yango moni bandeko na biso ba bandi déjà ko préparer makambo na mais ngaza besoin pe ndeko na biso ngalo senga alo batana français pour batutu balanda et qu'on de tous les partout éclaircir biso atia mukie o ya bombela ki biso tana français pour ezala vraiment bien na kosenga yango pour na batutu balanda éclairci biso moi message muke après ba pesa numéro il y a téléphone après to silisa na biso émission donc bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. On s'est présenté et puis au éclairci batou atana français ndambu pour batu nyonso ba comprendre. Je suis le président national de l'avocat du peuple. Je m'appelle Monsieur Avundu Mungedi Life, avocat du peuple. Je précise que c'est moi qui suis le président national de l'avocat du peuple. Je me retrouve devant le siège national de l'UDPS. Je suis venu relayer un message très important en rapport avec le rapatriement
du corps du sphinx de Limete, le patriarche d'heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi Wamulumba. L'avocat du peuple est un mouvement citoyen spécialisé dans la défense des droits humains et de libertés publiques, calqué sur le vrai modèle de l'avocat du peuple qui est le patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba. En rapport avec l'arrivée du corps de papa Étienne Tshisekedi, voilà le message que nous relayons à la base. Le message que nous voudrions que tout le peuple congolais puisse s'en approprier. Le message c'est lequel? Un héros national, on ne le pleure pas. Un héros national, on l'applaudit, on l'acclame. Applaudissons tous papa Étienne Tshisekedi Wamulumba pour la démocratie, l'état de droit, l'alternance du pouvoir de manière pacifique qui nous a légué. Étienne Tshisekedi, c'est le patrimoine national tout autour duquel tout le monde va se retrouver, autour duquel nous allons parler le même langage, autour duquel il n'y aura pas de parti politique, il n'y aura pas de société civile, nous sommes tous Congolais. Nous demandons ceci en définitif. Le jour où le corps de papa Étienne Tshisekedi sera au Congo, qu'il y ait une forte mobilisation. Nous demandons à tout le parti politique, à toutes les forces vives de la nation, à tout le mouvement de la société civile, que nous puissions aller en masse à l'aéroport. Et lorsque nous allons arriver là-bas, c'est pour applaudir, car ce sera jour vœu, jour victoire. Étienne Tshisekedi nous a donné la victoire. La victoire, le pouvoir est retourné entre les mains du peuple. Ba papa, ba mama, jour yango tozala na aéroport pona kobeta maboko et kozala matanga te. Nous sommes en train d'insister. C'est ainsi que nous en appelons au président de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabond, au secrétaire général de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya, au président national de l'UNC, à tout le mouvement citoyen de mobiliser des gens à la base pour que ce jour-là, qu'on puisse applaudir Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ça ne sera pas un deuil. Pourquoi? Parce qu'un héros national, on ne le pleure jamais. On ne peut pas pleurer Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous devons l'acclamer de vive voix et nous devons l'acheminer avec honneur, avec toute dignité due à son rang. Monsieur le journaliste. Alors merci vraiment. Donc numéro de téléphone, donc contact pour na Batunyo Sobalanda Biso. Ok, pour na numéro de téléphone ya Batunyo Sobalandi Bakulanda Biso no Balandi Biso. Na kopesa numéro na ngai et puis numéro mususu coordonnateur na Biso a kopesa numéro. Donc tout bandana na coordonnateur après donc un numéro de téléphone. Donc. Mon numéro c'est 081 58 57 939, je répète. Donc plus 243, donc plus 243 81 58 57 939. C'est ça mon numéro de contact. Ok, merci. Donc numéro de téléphone. Merci beaucoup. Numéro nanga ya téléphone des Ali plus 243 81 37 56 520. Plus 243 81 37 56 520. Merci beaucoup. Alors merci vraiment Bomoni, donc mouvement citoyen, donc avocat du peuple. Oh vraiment bazolenge la bazan ba projet et belé na kati mboka na biso, donc pour vraiment ba soutenir donc ba jeune ba te belé na kati mboka na biso. Tozo c'est la arrivée accord il y a docteur Étienne Tshisekedi ba lobi biso tout na aéroport international de Kinshasa. Tango koya tozale belé to beta maboko, to beta banzungu, to beta même ba lifinuku quoi. To beta pona ko sepela, donc arrivé accord il y a Étienne Tshisekedi, donc pona ko sepela vraiment héros national oh vraiment akufa pona mboka na biso, donc victoire moko ezala vraiment ya malamu biso tout au aéroport international pour to kozwanzo to Étienne Tshisekedi
oh vraiment à la fête na kati ya mboka na biso et puis toketika ye na mausolée au basaleli na Kinkole. Alors merci vraiment donc na général Ngando les crocodiles, merci na maman général Ngando na kati ya Londres, Martin Engi vitesse affusée Sola Likambo bobenga biso donc ba numéro na biso ngwana. Merci vraiment ma mission TV toujours chaîne à référence. Ma mission TV, le miroir du monde.